sepelaka na ngai yango na sepela pe na yo po sepelaka na ngai Kolo Yesu bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema Kolo Yesu esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba yonde misolo ya kobeta Kolo nanga Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta loboko ya Nzambe epangusa bizoli na ngai ezongisa esengo kozala yo Kolo Yesu azo comprendre mamu bozo bisangisa nini nango Bon répertoire. Akamanya biso. Ya fioti. Biso do okena so ndia so le message so yenga na biso. Ya fioti kutana nzira. On a justement koluka bino. Ari que ça bo pekisa kamera no répertoire. Répertoire ngala linga nga suyete. Ikamera no tinga melangai kwa ko tinda kabana ne ba mankaka mwasi nanga na ndanga sina bala tukikala entre mama na bana na tata na bana. Répertoire to yebite to longwe wana to ke koluka répertoire yemoko to yebise makam fiota alobi to vandise bo kamera na bisa bo ya bi fiota za kambala vini au tikala ko bena fiota te ba on fiota ba pema moi so na zoke katika zoye po bazaki na matata ibo mobala répertoire boyo okokisa ba posta nete alobi omoni kamera na répertoire azandoki basali ya mwasi ndenge nini lobi to toute agence Sandrine Rollet en France a tindi $350. Na pesi répertoire $300. Oh. Vraiment on a tika na $50. Ah bon? Yvonne Makouswa a tindi lié $100. Na pesi. Wa bandi ko na $400. Ah bandi ko bili bana koto. Mawa. Akom na $400 na pesi. Kwa ça tu asata mo mesa mo libanda. On dit manga tu passer la mo sinde. C'est la moitié de répertoire vraiment mouya. Répertoire en zone d'imote poani. Basi ba belé kutu bazote ko changer no moitié bunda na yo. Ba mama baza ba yo zone vrai jotala ka ba mandef bani ba poil. O kama pela ba répertoire on ande. Moi conseil na peso te ki ndiko na mobile. Muro uza ba ndiko no mo ebele na poto C'est mieux ezala. Mo ba mbongo na ba otinde tindilo okangisi o telemisita borna omoko ko mikolo mwa mbaye no sa telemisa borna ye yusula la boindeni ngapi na bandi kona na poto aisata mo grosso mo konje ba mama na Hollande so atinde ngambongo nazo se investir moi makamunanga arrêter de Paris la femme sage na kati château so tinda ba mo même Touré Mamadou na Italie wa kuna mwana mobali mais omuna bunda mwande kona maka ngapi na mtongi yanga awa ko ça il a ka répertoire té et puis basi basé belé so mona ko linga tenga mona opeso mwasi au monde eza boko ata répertoire na so ogwa kisai bandi kita na mal frère chéri linga na te naza garçon balingelanga mwasi c'est pour cocater non naza cap non comme je répète comme ça les gars ba cocater c'est trop dire naza garçon mona nga mwasi mingi na boya mwasi mbala mo yo penza ya ko chinate na linga ki na opese mo alobi mona mbala ndena pesa 300 tika na 50 makuja alobi yo ozana yo ba nyona ye alobaki osaka nalobi boyi oni répertoire aza na sima na ye musu aza kontate nga sutukela répertoire bon aza ngwa aska kokwa pe na répertoire pe to ke pa to so ka kokani na ye te ko yebi ete Kolo nanga Kolo Yesu sakalola kombo yako kande na imse ko héritier eza pa biso maman biso azate alinaki donc ndingo lingenga expliquer que le passé nanga nazaki na mobali mais ngande mona boye parce que maman bango abando linganga te ngande mona boye pe
peut-être que la maman boye donc ils ont d'aller passer. Ce qu'on a libre, on a comme moi aussi héritier. Bon, en fait, avant, tant au banda qui a solo là, comment on a eu pour nos frères. On dit mais qu'ils ont vraiment sérieux à niveau. Pour comment la jeune fille comme maïe par Abino, afin de pas Abino tout le monde veut déranger ngate. Et je trouve que respect Zali et considération présent. Et laisse-moi te dire, je ne suis pas le plus beau mec, mais je préfère être gentil et un homme sérieux avec toi. Tout ça, bon. Le groupe est une chance, il n'y a pas de enfant d'abord. Donc, vous êtes à l'aise. Est-ce que moi, tu as dérangé? Non, je me sens très à l'aise. Et laisse-moi aussi faire quelque chose pour toi. Je vais te présenter à mes parents. Et je ne crois pas qu'un enfant annonce un enfant à 6 mois. Je ne pense pas. Maman, nous avons tata. On a bon anga comme Hollanda ye. Banga simbenga libanga comme Hollanda nga mwana ngate. Non, attends. Franchement, ma maman, elle est la meilleure. Et quand je dis je ne peux pas faire 6 mois avec toi, et donc ça veut dire que je vais aller un peu plus vite dans ma Mbwaliba là. Bonjour. Bonjour. Oyo Sani. Tu n'as pas Sani. Oui. La permission à Nani. Vous avez un téléphone. Est-ce que ça, vous dites que ça pour première fois tu n'as pas besoin de téléphone. Comment est-ce que on a eu le cas il faut aller mon téléphone. Et commis journée. Et commis. Comme si on informe ngate. On informe ngate qui commis bongo. Na yo luka yo mwasi nanga. Oyo luka mwasi na yo. Ok, ça tombe bien pene moye. Oui. Jus d'orange. Omoni. Moi mo bois le coup de fantia. Hein? On a informer yo. Yende mo bali nanga. Héritier, na balanga, alonga nga soni. Ye. Héritier, mo bali nanga ye na présenter son mami bal. Omoni ye. Yende mo bali na. Oui. Non, regarde. Je sais pas ce qui a trompé adresse. Na yebi les jus d'orange. Ah, t'es mis bosso dans les jus d'orange. Les jus d'orange. Oui. Mais l'autre. Ou là sanga mbanda. Ou là sanga soit-disant mobali na. Soit-disant te mobali nanga. Mobali na yo. Oui. Oza sir. Oui, là sir. Kaza mobali. Ah, ça mobali nanga. Bon. Jus d'orange le nesi la tengala. Tozaki mwasi na mobali. Oui, na boité. Jus d'orange na yo ke belé. OK. Na pe mutu. Oui, on a yoka. Nazani ya matin na zamu. Oui, on a yoka. Yoka, s'il te plaît. O yoka nga me mona ngati. Ah bon. Mobala liboso mona ngana ye. Eza ye. Ce que yoka na ibisa yo batu ba lobi na nge belé. Ronaldo Pamous. Ati abengi nga même na téléphone. Nodris. Albi na nga ke nour ya mobali wana. Donc bazo panzo sango na bandenge mo ya mabetika ye. Na yoke belé. Alors cette fois-ci, on a eu une décision. Yebisa Ronald Pamous na yo wana. Côté nga na banda na yo azala. Attention à Keba. Soka za na poto sur ton kin. Okinga très bien. Ici. Mais ngane mukolonzo tot. Moi si oyo lingi. Yo kano. Tema non je dois pardon. O pesa nga kana pesa o eza pa biso mo sopelo mai. Non ça bêtise. Wana bima kende. Bima kende pa biso. Wana osala neza. Na obenga na yo. Na obenga no parce que na lingi. Et na ni na combien na yo? Na mulanga koka. Et pas bino ba. Et yebisa na mulanga koka. Na mulanga koka to no kote pa bino ba ibinga. Bima za tapu ki olobane lote. Ne me touche. Na ko simba yo. Ne me touche. Non simba yo. Okosi. Okosi bima. Na simbi yo pima. Na simbi yo chérie. S'il te plaît. Non. Boni boy, je n'aurai. C'est ça Ninyango. Garçon, merci beaucoup. Eh, bah boy à côté. Garçon. Tu m'appelles garçon. Eh, s'il te plaît. Tu m'appelles garçon. Mais tu es un vrai garçon. Garçon. Premièrement, je ne suis pas de ton niveau. Et je vais essayer de t'aider. Hein? Je veux que tu prends tes sales pattes et tu embrasses là-bas. Ah bon? Tu es sire. Naza calme. Tu es sire vraiment.
Je n'ai pas être sûr. Ce n'est pas de ta faute. Jus d'orange. Ce n'est pas jus d'orange. Ngane mukolo nzoto. Ngane nazaka mwasi na kala. Na boy yo bima no kende te. Na benga no ba biso. C'est ça ni nango. Vraiment. Tu sais que tu es très impoli. S'il te plaît. Et ça, tu vas jus d'orange. Tu es faute. Toi t'es mis le bosso na biso. Merci beaucoup. Merci. Okuta na ngai pa été. Attends okuta no sangelo te. O sangelo te. Ozana mwasi. Ona mwasi okumisela mwasi te. Ona mona mona bino neza mwasi te. Tanga ne mwasi. Basili. Boniko, bima kende. Bima kende. Monsieur, félicitations. Merci. Bon. Calme-toi. J'ai tout compris. Excusez-moi. Non, calme-toi. J'ai tout compris. Ne te dérange pas. Ça va? Bonjour maman. Mbote, bongo likambo nini yo koti pe obimi otiki monokanda ko be pour les sauf que na utina kati kuluka Nouria azana mobali mususu na kati pango. Tango muni to décider mukia muni na tiki porte bon. Excusez-moi. Yo okuti yena moto mususu. Oui, aza kuna kati soit zana mobali mobo ya kati kuna. Yo ojongisi maloba na mobali yango. Aza clair yo psanga ke. Na do tuna yo ojongisi maloba na mobali yango. Bosali parole. Na ba niveau ça no yo lobelete mama kaka. Yo zi doranzo zana kulaze. Moso yo bali tempe okuti yena moto yo lukeli yeli kambo na moto na yo. Yo yaza mwasi nanga. Mwasi na yo. Na liambongo. Ngai na liambongo na yo. Mama na yo tanga ya ka wa kolobati mona nanga ina lingite na Nuria mpe yo olobate omoni ye na moto mpe otima kere na likambo nini na mwa mike oyo pisa ngai yo monyango te zambonga libala boni na lingi bongo te ojo yoka mama na yo mpe alingaka mona na ngai te kende na yo tika ye na bato na ye mpo biso bangala toza awa mosi ka bloko la Nuria ko kikoza na mobali moko te na mibali jo misaka mobali abali yo moja mosusu ezate otiki kasi sika na omoni ye na moto boy omoni ye na Roi Salomo tika omoni ye na Santa Sarajevo tika aza mosa moto te pas grave oyo kuti na lopango moto na yo kende mpasa nini yo komona wana mama na ya loba yo mpe oya kote ya moto na ye makere patalo lokola to peni Kolo yesu masakalola Kombo ya koyemba Yonde isolo ya komeka Kolo nanga Kolo Ustabaje Lama na ustabaje Na peto kude tani mbasi nyama Ustabaje Fiado nyama Ndu mwa tiki zengi Ma peso valeur zongo ndima ngote Pesa nga fusta nga nyama Ma peso moma la boni Ngana peso moma imbécile. Yaba, nini na mwasi nyama. Izei. On va dire ça bon, yo. On va aller place sous son la papa bana, on va soutenir la. Papa bana. Tout le. Ils éclatent tabiema. Chana lipeka chabo. Soba mwasa ndumba nyama. Eta petio yo. Yo ni catch. To body to jean. Azo denda pete yo kizengi na peso trustera na ndingi na ke tika mbonga bata papezana muya mbonga bata papezana na linga Grande nana ba respect belé pona yo na koka pe ko benga papa rapidement ayeti akuta bino na koya na tababuzo banizole eza respecté nga na moni to msu na sena nga sambla boso zaki bana na yo na mi to Chesco engeza na ndenge Grande baleki na okutu o baza na Londres neto zi Jenny Kali abala na mbane baboti lelo bana mapasa bavandi kimia papa ba Chesco botikala ko bala na yete ozwa chance te aza mukolo na nga to msu na dembula ya pamba na kokai ko menacer na kokai ko simena nzoto o eza buzoba sena loba balembe ko suppose que ça va conseil bezo gagner la ya voix c'est na lembi tant mususu permettre ngana na tombola moi voix
dernièrement Dédé Kanga yaki a Hotel France. A solo na yoti. Just Tambo solo na yoti. So yo zo luka motuni na nga solo la. Mama social moi ça ya die a uta sukuna na France. Gina Mongita aya solo su na yo pour comprendre que biso to na souci na yo. Sena. Pardon limbisanga. Wale kinanga. Omoni makamba bolingo. Bakondana vraiment te. Puis na bakondana te pona yebike makamba bolingo. Oyebi pena bolingo bien te. Mukoko yeba bolingo. Oyeba nde bolingo sala. Papa Zawana. Papa vendu wana ça. S'il te plaît, pardon, quoi, c'est l'autre. Tu connais ma bêtise, nous avons dit que nous avons une agence au Augustin Matézo en France. Tu as un bon mot depuis les dés. Tu vas aller une agence dans une zone là, donc ma bêtise on est ça là. N'est pas ma bêtise, Augustin Matézo, quand nous avons bêtise, on a à coûter un an. Pour moi, il y a un peu de ça va pas te pardonner. On a plus 5 000 francs. Ça nous a monté important. C'est important ça. Ce qui problème est allé entre eux, les garçons, on a tout, mouillé na yo, on a pas bien à côté. Attends, moi terrasse, moi à côté. On a vindi. On se regarde pas, c'est là. Moya Nzambe epangusa bizali na ngai ezongisa esengo kozala yo kolokolo Yesu solution se moko ya la vie na ngai kolo Yesu eyano na nyonso kolo ya Yesu kolo Yesu kombo ya koyemba solo ya kobeta elo Yesu sikoko osala nga mole omo mke la cuisine mosala nayebi ete nayebi olamba nyonso nayebi nyonso donc jus d'orange oza desiki nasepeli déjà kendeka asala choix oyo omonaka osali naza na choix te ok mama nasala kasi nasepeli mama makala mpe eza na libanda na okota bango na cuisine ok mama oyo kombo ya koyemba solo ya kobeta elo Yesu mosaka lola kombo ya koyemba solo ya kobeta alobaki kobimba te banda ntongo nazoyebisa yo papa eza nini jini papa on opesa nga mama no pasi boye vraiment yaya ji bébé na ngai eza nini ozolukela ngai mwana oyo vraiment nalobaki na ntongo kobima te papa napekisaki yo likambo kobima te mama ozalaki malade azalaki ka lelo namokaki azalaki na courage te pardon kimananga bachauffeur nyonso babini bachauffeur babini kimamba kozala nga taxi kimambango ji bebe na nga bebe ji siko mabeni na oyo moni wana yo olingaka feti te beni na oyo olingi bisengo olingi amawa eza question olingaka feti te totoka efeti ya Johnny photo oya Bruxelles wana toyena fete banda 23h soki ena 19h30 contrôler moto tu na kati ya sale eza mabe ebiso napisanga idéologie wana binanga moboye dada ndongala lolanda te masara ndongala donc frère propre ya Jocelyne la cadette apesanga idéologie wana abananga beti na nga répertoire soki oke fete kozala no ba 22h to ba 23h to ba inerté fo yaka avant ostinstalle na kati ya salle ozocontrôle motu nyonso wana kuna nazanga bongo toza couple ata omo tala fete opesanga elengi na vi nanga fete tozala na la grande dame mami silimi mwasa vie mère fille na Londres fete wana vie mère fille abeta ensemble la costume ya mamoto mwasi ne Sandrine Rollet ensemble la combe de Krabi sombi na ngai emuya oninga na omona misu na ngai eza nini Vanda
Mouya. Pardon. Yebisanga oyo yebisanga ke bino mi maile waki se de sila di jesu lokuta. Donc Mouya kosa ninga. Non tout na autre. Kosa ngai. Okuna sona utual. Maman. Na finga yo. Na mono yo kate. On na saloni. Potiki na nga mobali na ngai. On na saloni mamu bi ba nga yo vraiment. Nzambe na ngai. Obi ki o salir nga trop hein. Nana doko jamena. Curtis, ozo salir nga trop. Bala bala. Na nini Mouya? Non, c'est pas OK. Ebisengani. Kele na makoko oya bima da mi sisa asala kala ndio yosu ke penda boss na ke. Mouya, obenga nga. Kende, mama kende ko ya ka be susu te. Oh yo, ni na ngo yo. Tika mbali na ngana ebiso. Tuko na ko tia pota na ebiso. Eka masuka. Tika mangu. Répète-toi. Osani zongana. Mouya osani. Na longo loto na miso to tala suko ngana na balabala. Mouya. Ba bêtise. Na longo to suko ngana na balabala. Na ko beto mabe. Osakana nga Mouya. Obi ki opanzanga ba téléphone obeta bambata lelo aux opportunités obetanga nini. Boyo kate. Na camarade na OK. Ako bali na ngai. Ako bala mamu bima to ko bali na ngai na ebiso. Ono senyi. Mo to lanje biso mi bale Mouya. Mama, solo la na mwana yo. Mwana nga lere nyonso l'hôpital azaka na kuma mwana yo. Tala oya nga moko wana. Nazolo bano butu moi. Tango na yaka kuna. Mamanga partout na okota na mwana ngai na oyebisa yo. Mwana yo, lere esika bocha bobimisa ye. Esika bocha mwana nga bobimisa ye. Na lobi na ye esika bocha ye bobimisa ye. Mama Boni. Mama 100 kilo tika tozaba boti likambo wana lobaka. Oya yo zala ndako. Ato renye. Oya ngaza. Soko moninga. Oya ngaza mado. Boni ko mado. Oya ngaza. Ya yo zapi. Pardon. Oh, conseil nga pardon te pona nganza. Ngai pe na jo senga yo pardon tete na jo bondela yo. Kasi na lobaka na yo likambo wana tango nyonso te likambo mosi na mobali. Sika moni mona na yo na hôpital be komba nulia wana lingoro ba ezalo kumute mpo ngai ndenge na zawa na yebite zidoranze na nuria bakabona na bango likambo ese esirale yake na yepa genda sika mona na ya lokora bolingwele kati ya mona mongala yango likambo ye komela ka Sydney iranga te komela ka Sydney na lobi ko komela ka yo na famille na yo pa na ngai te ngai na ebiso na mona na ngai te yo ma konde moto ngai na mona na ngai te na ebiso lo ba na mona yo ya beta ye sabo akoma na na modelo ngala ko mona pasi na hôpital zo ba beta sabo soki ya ngai ya kiti na bomi ayo pe na kisi mama ngai na joye ba na ebiso na kosala nyoso mama na loko moko ya ngai o na ebiso yangwa mwana na ngai nulia lelo susu kaka nzelo nga nazokende yango yo po koya po yebisanga na mwana yo mama olukaka nde makambo bokosuka na bisi bakosukisa bino na mwa lisu moko bongo yo kosukisa mwana na ngai wana mama nulia boya yeti mwana na yo zaki kolengela te mwana likinda identité ya bino na ekolo na bino lokola bomesa nango na bana bato na mabala ya bato mama boduka busu bobotola oyo mwana nga na yebisi yo lobala mwana yo kondela te mwana na yo lokani na yo alongole pa anuri alongola lokani epa anuri mpo soka akokufa akufa na yo soka yo otikaki ye te bazala zidoranze bazala na anuri lelo oyo balingaki bazala na bango na bolingo jeni ye wana babana na Sydney ilanga likambo nini moboto beko ya mama mpo yo moto yo kampasa mon na lekato be mikonyo 100 kilo moya mekakanga ye na to kenda kama makambo na ngai pe koya mama ya Non, attends, nafanya nini? Mbona kayo mko? Nafandisi. Nata émission là ya Mercure sur Mercure TV. Émission du jour. Mais c'était tout juste pour l'annoncer au gars que non nous avons une mission d'urgence. Lobby déjà n'a voyagé. Nous avons une mission d'urgence. Car tout à l'heure, là, l'air dans la voiture que non, lobby déjà n'a voyagé.
Bon, la monnaie est dans le bateau, quoi. La monnaie était. Mais tout juste, mais quand sur le chef, il sait que non. On appelle Madame Nangazo Kabiente. Il fallait quand même nous appeler Penaye, mais Albi Nanga que non. Et ça, on a une aptitude à ça là. Donc, j'en ai marre vraiment, j'en ai marre de voyager à brusque là. J'en ai vraiment marre. Mais tu vraiment, tu as vraiment bien que nous avons zim. Parce que pour ces zim, nous avons Raïssa, maintenant ça la seconde. Et ça peut pour la bien ailleurs, pour la bien habituée sur la Vous voyez, je ne sais pour combien de temps. Mais je ne sais pas, Mais je pense bien que l'autre n'était. Je suis connu. Les manopes arrondirent, moi, il y a les bossos, mais tu en as déjà 3. Au 3e. Ah! Après. Le président c'est nécessaire, il faut que je sois là. Hein? Naomi Azali, grâce à Ebofane Sikamoko, c'est tout. Grâce à Azali, il est oh. Mais ça, vous allez payer. Mais si vous allez payer quand même, il faut Nassaro Basenga. Allez, va me chercher de l'eau. Bon, c'est quoi dit? Kolemba. Makamsu boluka abido mo. Ngam na luka kiango. Nazala que le soit pour ça au parce que Oyo Sala qui est une déception totale. Tu m'as déçu. Au monde au commun. Talande au commun. Comme un voyou. Ça n'a ni na suite. Comment que sa musique et musique à mon musique nini. Tant que ma papa n'a eu un responsable mon aîné la carte de société. Au monde et tout ça pour l'anda conseil à maman là il y a un salaire. Quand c'est un sous-classe. C'est un sous-classe. Moi souffrance hein. Moi impatient. Et tout ça parce que politique koyo kangati. Donc bien on na beta. Na beta aux akina moi que na beta. Derrière pour la beta kayo so c'est la pilo bima makila na zo. Et na lobaka na ko beta wa tam pour le mon côté. Nous on a un comportement maman là. Vini ni maman na zo mele maman na bino, vini na o mele. Il y a quand tu vas s'en aller là, on va passer par là. Et mes balles, oh attends, quel est mes balles? Ce qu'ils ont quand même un respect, ce qu'ils ont quand même un beau aussi. Mais, à ça, on va dire, peut-être le dépôt de la pas la mosquée. Mais pour la vita, pour la tambola, il y a moi. Ne pense pas que nous sommes motés manangasi. Pour nous sommes ça on anda quoi. Écoute-moi, je parle. Mais ce qui n'a pas ici, aux hommes tout naté, au lieu de faire dans l'anda, tu fais dans l'anda côté, tu fais quelque part. Mais nous sommes en anda. Parce que nous avons dit aux âges sous notre droit on y a tamakono na carte d'anda quoi naté. Et pas et ta petite sœur. Pour n'y aller ma comportement maman abino appelle-moi moi ça colle là yo quand c'est maman abino intoxiqué yo ndé na zui na zo kisi na ndako maman abino so boye bati maman abino na balaka eti o na bala wana oza mwasi o nga na bali na bimiselimbo maman abino na balaka eti et Dieu merci donc ça ga nza sala yiki non nasala yango te sinon inga okutana makambo na ko okutana mo na vie na ngate ingoza catastrophe mais moi nanga liboso ezaka yo moi nanga liboso c'est toi o balabala aîné ya famille azaka héritier aîné ya famille so ya moi mbala azaka complice à papa na ye mais yo ça le contraire comme plutôt complice ya maman na yo
pour vous détruire Ngaï. Mais ce qui est vrai est que dans une semaine, moi je voyage, mission de service, alors que nous sommes là. Peut-être, na retour dans un voyager, alors je ferai de mon mieux cette semaine avant que je ne voyage. On en dit quelque chose pour n'attendre au moment où on a libanda. Au lieu de déranger, comme ça aux arômes. Ce que on dépasse, on a pas bêtise au sala. On a comme musicien, comme nazo ebate vie oyo yango elingo mene yango wana soko opanza mbongo wana etali yo Naomi na absence nanga soki aye kotia mobulu na ndako tima pe et soki pe ogarde yango mama na bino ayebisi ngai yo poko rejoindre bana poko Nabandi Oyokinga et Nabandi Oyokinga. Merci. Yala finangai Kolo Yesu e anona nyoso Kolo ya Yesu Kolo Yesu Kolola Kombo ya koyemba Solo ya kobeta Kolo Yesu Kolo Yesu Satalola Kombo ya koyemba Solo ya kobeta Kana kolia bato desabe Mana posa Oyote Franchilo Teyingomwe Mana posa Tongo banini batonga kabasanya nzambe Mana posa Pasteur Augustin Bona Samba Bona yona bolimoza Mwana mabota Janine Waso Boye pana mkolo azamalamu Tambola tambola chesko jamais va na ndako. Sang timna. Yo ucha. Na ucha we. Na bando bete amba photo na ngai pa copine na Cecilia Manvidi la nobite na zongela boye ko boye na munya muza mwandi. Na utota masa na mamo wana petit Petra. Para pisa ngata mo same ay singa na zonga lo ba singa $10 da futa ka. Ya. Ke kabula ngoti. Panzango. Ya o leki na yo ya. Tala na omitika baji. Tika baji yo anselo mo. Nga pera binga na pali. Nga asuna nda nguti. Yo tika na pali. Yo nengo za boye ozwa mbongo tongo midi pokwa. Mais nga na mo ba intervalle. Et puis yo ebi ku na mo benga papa ko tembakati. Message ku ko mate. Pour na mbongo papa ko maboy. Si moi dis doit passer au papier singai na kabwana yo. Lig na ngazala mawana ngo. Bon ya Chesco. Na welicite. Na welisina ko manonda ko mara isazate. Fo ba kende ba matanga na bango bazana ngo wana na ba camarade nae. Yango na welis ko mtola mbazate. Nga dans le monde na beti tour na parler bozalate. Oui. Tout bozalate. Vraiment ya Chesco. Toza soukunete. Oh. Ouais, pas toza soukunete to longwa déjà suite ka maman. Yo mo yebi ba 2 heures de maman ando yo sa kuna. Maman ka maman raisa na comprendre na maman te. Maman ba 2 heures d'ando yo sa kuna donc. Si camarade ya papa. Na mo coucher sur boko miwan. Oh, mais bolongwa kuna ti bisanga sur boko miwan. Oui, bolongwa na biso. Na kamwe po ani ya Chesco ko pesa adresse ya non problème te. Yo ndesko za na mama ya Chesco. Ko pesa pe numéro na mama ye kuna. To longwe déjà pour na maman to longwa kaka to yo comme na biso so banani pa manazo ye baté pardon. Naomi ta yo ra ligue na pesa en confiance. So pesa une adresse na oyebisa mama te na obombela mama oza pona intérêt na ngamuku. Chesco. Na ko yebisa mama te. Oh, ngai faut na. To zabwe. Omoni sika ku tokomi. Mutapesi biso place wana papa Johnny camarade ya papa wana apemba mlaiwa. Ye mutapesi biso place wana. Tasko degré ya sacrifice camarade ya papa sali opesa biso place wana tolongwa isuka pona mama ya Chesco ta. Te na osala ngote na omi na rassuré na osala ngote lik na ngamo na yebi difficulté na ngona yebi ne na vivre na mama mais na osala ngote yo pesa nazo banga nde nazo banga lik na yo ki na ko na ko yebisa mama te eza pona ngamo ko so ninga ya ota bino to ninga kutana papa tana yo na yebi ne na yebisa mama te. Omoni
na obanga po nini baninga bazala ka fils ya papa yo za ka fils ya mama yango nazo banga ah tu as blonde wana ouais ça maman te lo ba pena vérité promettre nga na pesa on ligne pour ni mari sans maman te lo te mais yo lo baka ki na promettre yo pesa ngani ya chesko yo pour moi ah merci gars vous comprenez merci on comprend ya chesko to koma na tozaka juste kana lemba wana tozaka na lemba mais ko tozana veni bangwelo ah non comment venir on bangwelo ka kota ba super wana kuno posani mwandambu ndeti osande to kende ndeti sur raison bangwelo numéro comment venir on bangwelo on se connaît numéro 40 numéro 40 ça va merci lo pesa information nanga yo ebi on a legi yo alegi nanga inga na vena yo ko bombela ngai te na bombeli yo te na bombeli nde mama na bombeli yo te na kasi nga na bombela mama ti yo bombeli nga bombe ngai yo ebi singa me mama o eba so na moni mama na ndako banzula ko wapanza ngira batu pamba o mona so na moni mama na ndako no ebisa muntu te no ebisa muntu siko to sande ngasi la matina ngate ya chesko funa ko lama ke bakisa ngata la raka ya sina ngai yo ka yo ka ndozo mi zela yo bina ngono cliente yo mo linga mo mbali ya ngam pela zala ngaba mbo papa o pesa mbeno bambo ngo pesa mbeno bambo let's o chumo la ngaka wana ebe onte on le binzata kasi to sende ngai no yela na ko tra pali no ya non zelo ya journée non ya ta bino to si na semaine so semaine aussi semaine on est si latina no ya ça va non zelo comme ça on a ndako bien ya chesko ka téléphone te ya chesko na taba simi wapi ya chesko za la bongo poigni ke bien ngata sim na ngate non ya ngo boni be rotu sa boni oh ebo simo sana ngoni nyo za makambelengi tebo yo ni apeso pembeni wa benga yo boni be o nakela ngo ya chesko panda ngwa so mo ngamba rondi magadi oh eba ba camarade la bien ngaba tuke Voilà, c'est ça, madame. C'est dur, vu que choc on a joué qui n'a monté ma il kay mo makasi. Mais situation ningi tozo landelango, tozaka kana capacité à maintenir en vie pour tant mouké parce que mon thème il s'affaiblir à tout moment et chaque jour situation qui ne moi bientôt za mamane faut y la vérité. Mais par ailleurs bon espoir ezala no mouké vie développement ya médecine lelo possibilité zali va changer mon thème à reprendre vie na epeza normal. Mais c'est là il faudra beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tu as la possibilité sur Mbongo yali soit en Afrique du Sud soit na miki na poto to na un des places makambone salema mais na conseiller mingi soki nzamba sungi ko kene na poto mais et salema le plus tôt possible le plus rapidement possible les ala bien parce que a s'affaiblir kaka a s'affaiblir au moins na mboka na biso ba matériel au sala makambone réalité yango na ngaki na mettre au penza au parfum ya situation exacte ningezali mais à cela aussi faut bakisa lo sambo ebele madame pour soki nzambe te na niveau komaki le pire serait déjà arrivé, mais avec Dieu, tenons bon dans la foi. Merci, docteur. On a un bon problème. On a tout pour amour. On a un bon problème. Parce que bien sûr, papa n'a été que pour nani. Et ça pour naïe. Si on a vendre pour servir pour naïe. Il y a des médecins traitants à Bissau. Bana papa na yazala kati na ndeto tikali boy yo ndo yebi bien docteur ils ont un problème te on a motema ngamo mama ni na opesa poza ya ngai akoy ko associer na mutu mususu te kanga moko madame soyez rassurés, soyez vraiment rassurés. N'engagez médecine comme il est là. Possibilité puis ba chance ezali makasi mona bika. Loko la pe ba moyen de Jézali, je pense que tout ça le plus tôt possible tout ça la démarche pour na ko évacuer na mboka mndele. Mais ko perdre espoir te continuer ko sambela. Je sais qu'avec l'aide du Seigneur, moi na ko bika. Obika ngaza problème mutu te na sena moyo e mwana nga obika. Mwana nga obika otambola osala vie. Mais docteur ne sont là bien à secret abiso mbale docteur mutu so yeba te.
te naza tenu na serment d'Hippocrate donc nakobi dévoiler te mam na solo na patient na ngato na confidence na sali na ndeko moko nako dévoiler ngote. Je vais garder ça secret. Sepela kanangae yango na sepela pena yo po sepela kanangae Parce que comme non ya yo hein. Et comme non ya yo le bel. Au 5 jours moi 2 jours comme OK na on isla no sali maman mon yo ça dit tala yo mon papa salanga binga ngana tika kana yo mtu kote la ngapi na kote la yo so kote linga ti mtu kote la ba flatter ngai on a so vérité wanti maman on a so pas de flatter et bien il lobby c'est qu'on a tout le téléphone les a ya Naomi et comme nous beaucoup nous boto le sopa Naomi et là téléphone na on tezara téléphone nga jour papa il senga na zonga ndao le benga kanda de téléphone tika ye azoki amoncer lobby ton na ozonga na kutena Naomi kota lemba Nabino yo dali mu isani nabise oh ya chesu yo mama yo kana oh yo no yo dali mu isani ebite ya chesu ko biso selo ngoya kote toza to komi ko to na lemba oh habito ngoya kote to zara to komi dana lemba ngabi oh lo kuna lembe bomi wa kasa ebisinga to komi na veni ba ngwelo numéro 40 avenue Bangwelo numéro 40. Bangwelo on a lemba côté on a ebi nanga te ya ebi sikanga to na avenue Bangwelo numéro 40 na avenue Bangwelo numéro 40 au moins na biso de commune na basi. Moi ça na zo sungete. Moi na tanga na ticket na moi ça na fala pese conseil à soma le parent. Na age fait to afuté la kaka longole ko to mi ko to. Wana zo me metia ko me na commune ba uta kuna na fin. Na mi ya ebi singa ekutu ya chose on na biso be ko ebi sa mama te. Ya ebi singa ko ebi sa mama te papa baki Mama ibate abinga na ibisa ote me ngane na ninga yo mingi mama na tika na nite esika ba komi na bombelo te na mi abisinga papa ba yiki na ibisa mutu te me na ibisika yo ya chesku abi ya chesku yo na ibiso ko ibisa pe mama te me ngane ima na bombelo pilo ya te on ibiso no ba komi na moi ça laisse na mi na ngelo ni vraiment bana veni moi na moka ya mwasi bana veni Bangwelo numéro 40 so côté la bango Yo Bangwelo numéro 40 na limba Bangwelo numéro 40 yo ebiga ndenge sala maka so ça so ebo mutabomba bana kasi eko mate sije ya konyoko na basali haleluya Nanga Yesu olimbisa okangolanga nabona futa makaka wana se Oya likolo eleki natikala na bosolo natambola na bopeto kino suka bomoi nanga nalata motole na kemo kino suka bomoi nanga nalata motole na kemo Sikoyo. Uzotuna nga sikoyo fioti. Wana keso ko tunanga. Fioti boni basambla boyeko. Elo ni nonga zipe omiso. Elo ni nonga na omona be mutu ni nonga malonga zawa wa zipe omiso. Yiba ibisingo zo voyager. Siko to nga sikoyo. Ozo voyager obengi ngate, opesi nga position te, oyebisi nga to ça combien de mois, combien d'années, combien de jours. Siko pona moi nanga. Olobi nini? Reporter siko na benga yo en tant que qui? Eta ke mama bana, eta ke moi sina yo. Est-ce nécessaire? Oui, c'est nécessaire fioti. C'est important, très important même. Fioti c'est tout ça basambla. Non te so bien no yana na malembe. Eh fioti. Non respecter yo posa papa bana ngai. Yo peut respecter ngai. Na regretta katina ni na butana. Non bana mbai na no bano tema. Tala so konzena ko pikolo li tsanzana ba chona musafi. Fioti, yo bele ko yo zo luka. Elo ko yo zo luka. Zula ka so sa bana. Zula ka so sa bana nga. Na so na mikate te mama na so na ba gâteau. Oh, mama mikate ba la wese lo mo mali mama va bien. Ebite. Répète-toi. Zana kilo. So na respecter parce que boté la ngabana. Okinga? Hein? Qu'est-ce que ça peut respecter au défi? On a mérité en cas. Mais yo kanga. Par respect. Parce que bota Chesco, bota Naomi. Par respect. Bananga liboso. Na respecter. Naza marié légalement. Soko zolinga justice kabola biso kabola ngana yo ezala na au dépourvu ya bana na roye biso eloko moko timonga na luka na kimia ngalinga na kimia to bokola bana biso à l'aise tika vina tranquille tika vina tranquille na bala
naza mari obala nani ouais mutongo yo bala ouais mutongo yo bala na monite ouais mutongo yo bala et puis tu boni boyeko siko zo va jouer bala ngai loko to pesa nga position te programme te on va jouer keno ka ni na pesa yo tu ma femme siko zo kendo ti nga bona mo so na bala yo obala nga to bota no bana oui libala na leta tu bosali 6 mois za libala fioti ozo biko sa makambo osala oyo ko ko so bien ngote oyo bien ngo bien so bosali 6 mois na mwasi bosali za da libala OK wana za makantina yo siko ngo sani wana wana za makantina sina tuni ngo sani wana za makantina OK fait pas de zonga to bosala bana nga zonga nazo ebsolo moko tika vinanga tranquille nasi na pesa permission luka mobali oyo ya yo mobala wana luka nga mwasi nanga na présenter so ye barate omela autre pendant ba mikate zanga tina te lala misato 100 francs yango présenter nga pona nga mikate ngo za na tina pona nga za mikate diarrêté oyo bito oleka puluku ela lingi ba potala omoso kotu nga na okota kuna so kotu na okota kuna telema to sistema kama bana ya okota siko koti sebo aso na mabana siko koti sebo soki nga na koti so nga na koti so za mweza tembe tia ba pat na okuna alina des autres pardon alina des autres pardon ato finga na za mwasi no za mbai na fioti na panza mutu kana na bamba mabanga olobi papa kuna ndaiti olobi tata na soma mutuka papa yaka to kota yozo kote bongo avoye boye bake na bona ngate yozo na mondi yosa osika ngate wala kute soni te sale tula yo ofina tu ala pekisa ye osaka na futi pekisa ye na bino yosaka na longwana lo na ko ko zo saka na ngai kabala ye soni ye utaliboma tikanga boy tikanga respecte que papa bana kanga ina apeso respecte que papa bana ngana tana bunda na hote na yende apesa nga kimia na nga yende oyo sala oya ko yinisa bana pamba la note yo mwa muke elonga bakoka kala nzota ba mike mutu akala oyo sima yato kushinga na zala yo mwa muke mwa kuba lokali nyoko nyama yo mwa yefe tontika mosi na finga ya fioti ngala motelo balo tontika mosi na finga nga mosi na kuba ne zone kuma katsa kwa mbunda ngala ko kaina ye oyebi ya jodi nganga tande ngaza oza ba to ko za jeune fille oza age nini yo elonga mikolo nzota ba mike petit me costo nyamelo ba salela nzeta ko pemela nyama na boye futika tika ngai mo sor nango lelo na oke mabala ana kasi mesina panza kya ngokala ezo bika pe me mabala ana tikanga ya obi makam na omona ngabo yeko lekela nganga bi juste oyo komi normal na ko lota tina moyi na vandi pa be na lota le moni future oya pinza asimbi jeune fille na nga Naomi o lota tendeli ya asimbi Naomi na nga na loboko bazwe aya pe na sama ko na nga fukama abi répertoire limbi sanga nyonso na saki zaki envoûtement ma chérie future fukama ba do senga bolimbi so biki na comprendre que moi ça na laisser future zakala eza pamba te na vai na telinga bien nazo mitumisa mapamba na waiba un jour future ozongela nga ebeta na zala molongi ya ata ko tulongo tina ndoto na ko ndoto bandoto ma chérie wana za ndoto te wana bilo moya ko beta poto eza vision pété eza lokuta boni bo bilo ya sia lokuta bo répertoire donc yo penza bijou tout le monde tout dans le camon normal répertoire mobala zo boya openza na normal bo bona ndoto ya kozongela boni bo répertoire mama lokuta asana nde basamba copine obi ke future kutena bien na nga Emile Blanc aza na Paris aza ya ki vacances abi na nga lek na nga répertoire za calme future lingako nzamba kesa ba pardon tipa bi na nga ba future yo pese so ba rapport ke lingi na ete biso to peksa yo wana sala ba samba tika wana sala ba samba ya ko boya pesa no bonjour pour répondre te Marco Diago sekanga Tutonga ma jip. Ah tutonga quoi? Nous lati bien. Oh ba jip mais ereni yango. Effectoire non? Ereni le wa. Ereni. Effectoire. Na obengo sa mbanga te.
est obligé qu'à faire un appel là. Bah boya yo joke soit. Tu dois y avoir tout comprendre car toi mon colo. Joke zala kaboye. Ni la déception joke soit. Sur la déception joke. Makamuso sala. Na age no ko sala. So ko moninga te moko vanda ndao na bino zelanga na bemo na téléphone. C'est pas dinga na l'équipe yo leki na zonga boyo, ba to lukwa pa mu ya esa bien. Oza nzela. Ndao leka na mono na. Banzele zebele. Banzele zebele faut les rendre. Nzembo bana nyoso bontene nonga. Jipie fuide. Kede malamwe fuide. Baboya yo joke soit kaboye. Sala. Comme vous sala lui. Prado. Vai. Évite me contar para pensar ngata. Moena que poto me évite. Pour na ba ki soki bana bo mwana nazo ta billet. Ata billet lufu do nazo ate. Mukoza mo pesa kama makasi wana. La bilanga ye. Mama mtobeta ka. Mama. Shakira. Et tu veux au ça c'était. Bongo. Bongo. Mais bon, si ma bonne. Ah, non, tu vas parcours à ma belle. Ya solo. Na monyo na sepeli fort. Na monyo na sepeli fort. Biso to utaki nini? Kozwa ku nini? Kozwa ku no bit. Kozwa ku no hôpital. Prado. Cours no hôpital. Cours informatique. Informatique no hôpital kasiti. Cours informatique. Moni to tambola faut botala neti nga na tanga. Ozo comprendre. Neti cours informatique on a informatique na maternité. Na centre. Comme ba centre no c'est là où tu vas pire c'est morodi de hollandaise. Hollandaise a sollicité un peu na kitoko. Ba masole ke bien. Na mona score. Moi ça taille mbinga bijou mayalos. Aya uti swell. Oza mtaba relation. Oh, on a bani fort. Parce qu'on te poigne. Te, akosinga ba par rapport. Ya izo singete ndeni mtapesa biso ba mbongo. La miso to. Te, na bana ngapenda nga mabete. Ela ngawoko. Maintenant mikolo na omela na omela sikete. Na komika mutasiba fore. Okwese. Te, ebelete. Sika. Yo bangelanga ba sisole ya fobiloko. Oyo lo makasi. Oh, malembe te petit na ngai. Ah, pongo. Si tu solol, on te solol. Oui, bien côté. Il veut la siba fore. Ouais, n'est pas sol na ngati. Na koti. Vite ka moi 6 bouteilles. Ya bofoka. Ya comme nous ye. Yo chanzete hein. Bani ba sa ta mélange. Tika tout est tout cas. Bon, on appelle na la. La siba fore. Lingala. Oh, miso na mkena ngai. Ya, anzambela. Shakira, pardon, au salaire. Donc on a 6 billets $, ça va franc. Et ça 1500. Bon, non, bon. Merci, c'est bon. Oh, Shakira. Zeno. Prado. Oi binja babo sana ko sala emu. Na pasa sala emu. La kisa no yaya. La kisa te. Zela e ko zono na luengete. Na lo belo moko la. Ko loba na misu. Loba. Yaya. Vio a mutema mabe moni mbongo yoka batizaka lokwa mire nde yoka biso mbongo oza mutema mabe ti ba obimiso o mona ki ba bien so avec ezana pona ni vio komi osaka ba tabisa 1500 yo nzela ba genet amna senga ba gene kasi ya gene ngo ya bofo yo luka na weli sipe aza mobali kitoko mobali a mabe tap
pantufa munene na makolo ningo mbona mkono kuta na nzela mobalo aza matabisa ba mibali nyonso ya Congo mwa mbalo aza matabisi vraiment tufine ni tout ndota mwana 1500 ça kuzimita ba na nzela no be Shakira te oze loro te ame kozonga na ba mabanga yo yaya na muninga na bino naza problème tena tuni bino kaso na malembe na formation na source malembe mana mutu batonga répertoire botongaka yene mzatika bino nga makuja wasakana na ngati nga bakalinga nga bayitanga yaye baleki na yo balamba nga na ba forme nyonso nalinga kutu ba blague te ino ko botonga na ndeni ala na temla sa tata bino noko na bino ebo etali bino yo sexanga yaya yamara nga naza mona mala moya ya répertoire nga na bundela kaye pa moi c'est fou na pekisa ko makambo yo grâce gam non opekisa teni na yo bino mi balé bosa di nombre na bisi bino tala c'est ma imbécile espèce de café sans sucre yo sakana ngai café sans sucre wana yenga pardon mbala suka omaka ndena yako lukamina kuta bino na nzela oiza suka ba bo garder bande oula jana kanda bozo infraction za binoté alors nga makuti basakana na ngati tout ça lioni na sana jouer à ticket na sana remplacer nga na répertoire te na kebisi bino mbala suka omaka ndena odusula bino oleka na yoka yamara bolokuta tala yo la binini bakasa Kemba gasa kutala tonga botokosi etala batalo la tsoka baboti na bajou boni bokolo yenge ya to bomika boto tala venir ba biso elo nyongo yo banga mabe ngasa bega nga beti nga na beti kemba bwena banga te nga za mutapembe mo sa pembe sa cicatrice na bona nga defo na tango tonga koyeba kiti na tonga sa tonga ki ona cause elo nini yo manga yo na tonga ki ona cause moi c'est ça tala tando banga la banga te mukuse bongo ya ngeba ewana solo ya kobeta kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba solo ya kobeta ya Nzambe epangusa pisoli na ngai ezongisa esengo akozala yo kolo Yesu solution se moko ya la vie na ngai kolo Yesu eyanona nyonso kolo ya Yesu kolo esakolola kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu bolingo ya vinanga masaka lola makasi ya libota kombo ya koyemba Emmanuel solo ya kobeta libala osenganga loboko kuna na kologota esika olonga yanga mote Gido bébé ma chérie, mais là, évidemment, il faut diminuer. Kama upefu mwa poe kitaka kuya mnepe trop baby c'est ozanga ndenge la tata kilo nga la peur de 6 kilos ndenge mona nga
6 kilos eza ebele mais lambo ekangi oyo oyikanga nango na ndakala alleluya kamte esa ye alleluya yesa yango mosa alleluya ne tombera jamais ça yango ma bonne bijou bijou ezali bien mais tokutani te abengai nga fake ya mais tokutani te répéto oza camarade nanga emo boye so mpe na ogazaka na olobela contre makambo oyo oza nango na nde ozolandelandela fioti esanga mpe quelque part mwa pasi mais tema tokóma déjà famille nga na osunga yo eloko eza boye omoni lokola tellement yo oza na besoin ya fioti eke fioti azobwakisa yo nga naza na papa moko na ye akosalelo makambo fioti ozonga na maboko na yo okogere yo okodirige ndenge olingi oso natali bien ti lelo ozalaka na susi ya fioti magendo oloba bopema na wana ye epa na yo akontaka kopema wana te mpo na ye mpenda aboya yo me temo oza mina nga nayi nasunga yo mpo ozwa fioti azonga sikoyo na maboko na yo marakuja ma chérie bokala nyonso ozala na baida bien boye otikala nga noka tokabana kaka ke des poissons nosoka batira me biso mbale omoi teke likambo kaka moko tokufelaka yango wana mpe kaka oyopesanga solution obika mito bi moïse nanga do liboso nanga mpena mer rouge eza boye nazangi ata kane na moïse oye mpena na kane pa okaboli bale opesinga solution ma chérie t'inquiète nga marakuja la solution napesa bato ebele basolution na monde lelo basi retrouva ma copine bosko otikanga noka tosala batira me poile non nabanda otala me na muni ozotingamaka na eloko yo nayi nasunga osiko camarade nanga omoni sel sonsoka yango wana naza ndeko nanga azobemaka ote makambo ya libala nzambe moto apesaka to bimaka na église mama wana molai wana azoyelanga balogique omoni likambo lobi nanga nayebi ke ekosimba mpona eboza camarade nanga vi wana asalaka makokota ndako tobima nazwa ata saki tokende ata tobimi tokomitungisa te nga na kolakisa yo kaka esika azali adresse na ye tu yo moko okende na yo. Maman, bonjour. Oui, bonjour, tu es boni. Maman, est-ce que ça moi et c'est qu'on a ce moment? Bonjour, tu as un méga combien? Maman, méga ce qui est rapide, qui est rapide. Ok, maintenant on va vendre ce qui face in the face. Maman, on peut se faire combien? 500. Ah, décharger dans le téléphone. Maman, 500 mégas, 50 mégas. T'as la table de téléviseur, on doit 1500. 1500 seulement. Tu peux bosser la téléphone mobile. Maman, il y a une chose qui est déchargée à jouer à la Justine à ballon. 1500 s'il te plaît, bébé. Nazo bima na transporter. Parce que le téléphone est déchargé à jouer à la Justine à Tina. Déjà parce que vous avez la maman. Ok. Bon, on a comment qui est là? Ma chérie, ce que tu as dit, tu adresse en occasion. Non, puis ça, où banga? Na pourquoi ya boya? Eh mais au moins ngaza mutema duku donner za bina wala ati. Non, c'est la gars yo. Ça adresse ma chérie. Na bengo nga mona crédit na. Ouais, mettez ma chérie, j'ai confiance ta ka. Tu non, il n'a bipé point. Il m'a ngam to ba. Et kandiza. Et le premier minga rapide pendant a. Camarade na ngai, répertoire. Ana problème moko. Mobile ba botane basi ba kabwana. Mobile zo boxe na yi. Tema ke yazo tingama ka mobile. Ngana expliquer que ngamina na vie na ngamobo asala makam. So selo kiss. Mobile ozonga bodo future ozonga na maboko na ye diriger. Na lobi. Ngana bongo na sala ka bakisi. Ngame balompini sengoro ya liège wana. Batika ngana kisasa bana bakenda na makambo bakisite. Parce que ngana ko sala kisi yango. Vie eza likambu ya cop ngana yenga na obimisa yo nganga. Osala bakisi to liala. Ko mara na ko kabaneza pasi. Na ko. Ko mbote kisa ko. Ça va na comprendre. On a bien metti nganga ko. Voilà, yo bima ko nganga, o set facilité no binisi o seka oyo sala. Yo obeta déjà biloko na po ko makamela. O za le longa besko déjà. Avone ko benjira. Te da benjite vina ndenga na ndema bete vina lobika. Siko yo ngana ola na pesa adresse na yo. Ko senge mbonga mkiete. Mais eza na bo ite eza ba problème te. Ah, ils ont problème. Ko makambo kuna le sango itambula tipa ba drisha mtometre kuno ngana za risiko. Atape raté na ngwe sai lo mode kwa mtu yo banga. Te na banga ponga muna kama ba problème. Na saraka ventile pa balompini oyo sengo oyo akenda liège na sala ventile lupango na bango ekwela nga proba kainga so na tunelo ko moko na tuna ngona bisiko aza mumiango aza bien
kitoko pe non tu ne sois pas bien makambo mususu yo kuma tuna kitoko esa mamba bolingo te awa oh ngana yelo po yo linga ye tano bebisa kama kamdengwana et puis monto ko senga ye ezala à partir de 2500 soit kakoli akita na se ya $1000 et combien bande $2500 est-ce qu'on dit madame asa na mbongo wana kamara na ngade na yebi poche na yo yebisanga no yebi poche na kopia bande ba 2500 yo kani ça pleut mais c'est la moto azala pe kitoko mamba kitoko ça tuna yelo mamba bolingo te moi suma yo sala et ça ça moi c'est kitoko ça la rappelle bien principe comme meka ko linga ete ah autant tout de suite pendant qu'on a subi à couvrir mon bien ça va vieux Simon monsieur to sila na olo ba linga oh kendenga na kuna ça ko baro que la pata yo mo père la ta yela ko kofi yo la ko ban de no père Fanny qui n'a pas na bandi yoza mupaya te oza yanga na kati ya ndako oyebi nyonso ezolekela biso mais naza na mingi ya koloba te Fanny tala ndako parce que nde toza bonga na jus d'orange faut to voyager to e Suisse parce que traitement na ye awa na Kinshasa ezosimba su te nde médecin traitant na ye alobi faut tokende to malibanda mboka nga na préféraki toke Suisse parce que na Suisse bato bazali o bako soutenir biso même sous problème kuna poto benga ka boye ya kana reta nde José Ngengele ko aza na Suisse ako aider biso na tout la contact nyonso soko moni ko mina suka la contact nyonso benga maman Angèle Diasuka moi ça papa Santos à Genève comme ça il a soutenir la nyonso mais Fanny na nyonso yo moni lettre nga la simbio lettre ne nazabo nazoko notika ngo pa avocat na biso jour oyo biso tokozonga nde aucune kozwa lettre oyo on peut s'en na maboko ya jus d'orange et ça lettre lettre eza ba bien nyonso ya papa na ye on na ba nyonso tu ya papa ya ye eza na katia alors yango na moni na ke kotika ko pa avocat parce que lemso na ndako awa ko bosana on voit qui va papier bani yango na kotika ko remettre yango na maboko avocat na biso pour garder yango tant tozonga bon jus au petit jus d'orange dans un temps minute parce que dans la course n'a pas avocat pour mais n'a que mieux préféré qu'avocat Suisse pas ni bouquet NT la NP ba réclamation moi mingi comme il y a atebele muso akiko zo traitement na endo ka ya tikali kuna muso pa ke kuna ebouye solution pe na maladie ona ke na iko traiter et simbité donc on a préféré na kendeka na mboka mindele la Suisse car pour bana to zalaka bana mike to zokola to ka Suisse opération sur ngole kamalamu Suisse attendre où to zalaka na président na biso ba le cas traitement baza zo ka na Suisse Fanny et là on a zo beta CT ko uta yo ko kene ko zo mukanda oyo et pas avocat muto fongola ngote muto ko fongola mukanda oyo liboso ezaka jus d'orange et ça surprise ba bien papa na bon on fongola ngoni ça s'appelle makasi lokolo d'accord d'accord nous qui est dans la cuisine à l'ambaka sepelaka na ngai yango nasepela mpe na yo po sepelaka na ngai Yesu bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo Kolo Yesu Kolo Yesu masakalola kombo ya koyemba yonde misolo ya kobeta Kolo nanga Kolo Yesu masakalola kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu masakalola
chance moko ya la vie na ngai kolo Yesu eyanona nyonso kolo ya Yesu kolo Yesu kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu Musatalola kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu olingo ya vinanga Musatalola makasa libota kombo ya koyemba Emmanuel solo ya kobeta ya libala osenganga loboko kuna na gologota esika olonga yanga motema ntango kozwanga mosantue mwasi ya libala esengoni yoyo kolo yaya Yesu olingo nanga mosantu alola kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu Musakalola Emmanuel kombo ya koyemba grâce de paix solo ya kobeta yaya na ngai Yesu yaya na ngai mosantu alola kombo ya koyemba yonde solo ya kobeta